Bande ko babolingo mbote mbote na bino. Lelo munokwa mubange aye lisusu koloba. Natiki moma ona maboko nzambe, nzambe azwa contrôle ya nyonso ekoloba ma awa, asimba mitema, akangola, apesa boyebi. Pour être Bible ezoloba na biso que mon peuple périt par manque de connaissance. Ezoloba te que par manque de prière, mais par manque de connaissance. La prière nzambe yeso alobaki na biso prier sans cesse. Oui. Bien aimé nazana pasi na motema. Pasi ya komona batu bakufi ba balancer batu bakufi na kati église. Po ba sali jeûne. Jeûne à combien de jours? Bien aimé. Bible ezali wana. Mais pourquoi bino bana nzambe bolingi kotanga Bible te? Oyebi bino bande kona biso bokolobisana bababa. Nzambe merci. Po banda kala loba na ngai na loba na lingaka te. Mais si comme teme komi pasi na loba kaka. Botanga kate Bible na Esaïe 58. Bomona oyo nzambe alobi kuna, ye moko nzambe muto alobi. Pona jeune. Modèle la jeune eza kuna. Azoloba bien que lo bino bozo gêner. Bozo gêner pona ko bunda, bozo gêner pona ko swana. Est-ce que jeune nga na so luka yango wana? Alobi détacher les liens de la méchanceté. Mais yo za la méchanceté katina yo. Yo zo kende devant Nzambe. Olobi na sa na jeune. Mais devant Nzambe zo tout taka makofi. Au nom de Jésus, na boxe yo, na bambi yo marteau, na sali yo boye, na zongisi boye pa bandoki. Vraiment ata bino moko. Ata bino moko. Jeune Nzambe so ba penza yango wana. Mais si on continue Esaïe 58 wana, azolo banini. Azotalisa mutema ndenge ni kuti kozalila. Bolingo ndenge ni kuti kozalila. Kama azolo bakaba pesa, kiza mutema te. Bolingo ya mutema. Tanga na no Esaïe 58 nyonso. Po oyeba nini nzamba azoloba. Bien aimé. Pourquoi nzamba za côté à droite batu bazoke de côté gauche? Bande konanga. Ezo sala pasi. Ezo sala pasi. Batu baza ko gêner. Gêne angoto yebi na Bible Yesu alobaki soki mutu aza ko gêner. Abongisa kutu mutu na ye dinkol bake longi batu baye bate parce que mutu ezali bandao. Eza sukite me bandawa. Bongama po batu baye bana bango teke yo gêner. Na Ancien Testament bango bazali ko gêner, bazali ko la na bitoko, bazali ko lata basaki ba pakoli putulu po batu bayeba. Mais ya siko Yesu alobaki batu bayeba teke yo za na gêne. Gêne mbaloyo batu nyonso ba gênaka. Monde entier il faut yeba ke ba gêner. Bati yango na Facebook. Toza na gêne. Lelo toza na 23e jour. Lobi toza ki na 26e jour. Lobi mais vraiment est-ce que bozo tanga Bible to bozo tanga Bible te? Yesu alobi vous avez appris. Abi bozwaki bateya ki bino. Boyoka ki sango. Mais moi je vous dis, Yesu alobi na bisoni. Pona gêne. Mais zonga na mukanda nzambe kende kotanga Bible otala Yesu alobi ni pona gêne. Bande konanga. Makamuni nwezo ya na mukilio yo. Bato batangi eloko so kamwisa ngai. Biso ba oyo totanga mingi te. Mais soko vandisi makaniso so ba nzela nini bato bazokeni. Mais c'est grave. Jeûne à 40 jours. Jeûne au 21 jours, au 50 jours. Ba jeûne wana nyonso. Na Bible jeûne ya liboso to mona kaka ya Moïse. 40 jours. Mais na ngomba batu nyonso batikalaki na se amema bango te. Mais bino lelo oyo, bino pe basali ya nzambe. Soki nzambe alobi na yo okota yango ata ya 100 jours. Etali yo etali batu nyonso te. Kende kuno kutana na nzambe ndenge Moïse afanda yikuna na nzambe. Pourquoi yo niko se faire accompagner? Il faut zala kaka na batu place yo sali poko no kutana na nzambe. Nzambe alobela ki obongo. Yesu tangwa matina ngomba wana zalaki ye moko pona 40 jours na ye. Bande kunangai. Na ye bi susu te. Tolobela ndenge nini? Ngana zaki na mokili na zako tanga Bible. Ngana konta na église moko songolo pakala nzoke zaki secte. Balo bakatoke de ko gêner ngana gêna kate pona soko kate. Soki to sali gêne. Ngana vandi
nazwaka ebonga na nga kiti na nga na eko tia liboso horloge ngabi ba egui yango ezotambola noki te ba egui mitonga wana ya montre ezotambola noki te pona nini nzambe libumu pasi nzambe na kosala ndenge nini lokola nzambe siko Yesu na lobi soko lingi vraiment na sala jeune oyo elingi kolobake na koyoka nzala te nzambe na ngai koluka nzambe za pasi ya tangu na komona nzala chauffer avant 15h na le na ngai ngabi te Yesu lingi no te na jeune na le na ngai mais l'église kuna bazo yebaka ke ngana jenaka na eko yebisa na batu moko bo ngabi tala makamu na mona kanga so na sali jeune nzala ezala kaka na koka kofika mata 15h te. En plus, obligé, il y a que bandana minute 18h. Nani atia limite wana heure. Si vous avez gêné na yé communauté 21h 22h le na yote. Vous obligé te que 18h kaka. Et ça yonde na nzambe boyoka ni na bino na nzambe. Olobaki nini? Mengande ko na bino ndenge bosoka nga mama na bino nga koko na bino. Na bandi musika. Ba eko la kisanga nini? Melaka jaune d'œuf na tongo na 6h. Ale quotidien ko yoka nzala te. Ngana bi ambalo penda na biki. Na meli jaune d'œuf bien aimé. Ce qui la meli ku jaune d'œuf ko na 13h déjà nzala laisser bandi nango. Abandi olela. Na koki na ngate na le na ngai. Allez, bato balobaki na nga melaka jaune d'œuf moko ngabite malamu na doubler. Na doubler comme mi balé. Jaune d'œuf mi balé na meli. Bande ko le nazo sala bongo contraire kutu nzala kutu ko yakutu avant kutu ndenge zala yiko yela. Finalement na tiki kaka. Mais tant on a continué na vraie église à réveil. Ba pesinga ba enseignement. Bablo baka bien aimé Bible solo bana biso na Matthieu 28. Abi atindi biso na mokili tokende ko enseigner. Tozala nanu ba disciple na ye. Bongo to bima tokende ko enseigner pe to baptiser batu. Mais yo oza ko enseigner nini? Oza ko enseigner kaka jeune musala nzambe. Si batu na bazo bazana pose a lobiko spirituel milimo na bango nanu e kangolama. Ezana nzoto tela biloko mokili bazo luka. Mais ngata muna eko kota na église ya réveil ya solo on a kuti penda passer la solo a pesinga ba enseignement na comprendre na bi jeune na liboso na salaka ya solo na salela ngo d'église wana pe ya liboso te na koma pe ko gêner. Mais na koki jamais ko gêner bela mikolo na mema batu na jeune nanga. Jeune na Esther ezalaki 3 jours et memi batu nyonso baza concerné. Mais jeune ya ebele wana est-ce que batu nyonso makanisi na bango eza bongo? Motema na bango eza bongo? Ba musu ba ko bouder quand même. C'est que vous ensemble était. Bible ezolo ba soko sengi yeso alobaki. Soki bo sengi eloko na bo moko. Bo se mettre ensemble, bo sengi eloko pa inanga na ko sala yango. Est-ce que na ba 40 jours wana bo so sala, bo ko se mettre ensemble? To mutu na mtazo ke no luka libala na ye. Mutu na mtazo ke no luka voyage. Mutu na mtazo ke no luka mbongo. Boni boye ko? Boni boye. Boni ika batu nyonso balo banzambe na ngai. Bolinga to bintozo ko kalisusu ko bomba na motema te tozo ko kate. Tozo ko kate. Tant ya femme samaritaine yesikoyo. Batu bakomi na Samarie. Batu bakomi na Samarie na bangomba na mitelengano par-ci par-là. Alors que Yesu yemo ka kutani na la femme samaritaine. A sololi na ye. Même ba grand frère Pierre, ba grand frère Jean, ba grand frère Jacques. Bango ba keneki na ville. Ko luka ba makabu na ba kuanga ba malewa. Koluka bakwiti na ba McDo. Mais moi si ya yaki tango kitisi nyonso devant Yesu. Atiki makamu nyonso mikumba nyonso. Ye wana kene ko benga batu. Kaka na ville pa bango ba utaki. Ngai pe kaka na ville pa bino bo uti bino basale nzambe. Ngai pe kaka na ville pa bino bo uti. Bozoka na koluka ba makayabu na ba dimi na ba nyonso bengai na sala femme samaritaine siko. Nzambe azoluka na moment oyo l'église femme samaritaine. Église nazolo bela moisité, mais nazolo ba l'église ensemble ya église ezali femme samaritaine. Parce que tozana ba église zo te ali lo banzambe. Ba église zo te ali lo banzambe batu bazo kimango bazo négligeango. Ba lingi église ezali kaka ke facilité. Facilité ngo pe bozo zuate. Bokomi ko le coup faire dans la église pour na ba jeune. Nana lo baki na yo. Que c'est la jeune à 40 jours. C'est la jeune a autant de jours pour soit libala. Libala les institutions ensemble. Ceux qui ont mon baby ça qui en côté. Ceux qui m'ont cambré les cas qui étaient na vie na yo. Est-ce que vous assurez vraiment que Nzamba pimeli kaka yo?
Oza sirke bandoki bamona kaka yo. Bien aimé na telemi mbalo. Mbalo na telemi tokuta na kaka. Femme samaritaine pe. Les ba Pierre ba yaki ba grand frère Pierre na ba grand frère Jean ba yaki na ba grand frère Jacques. Bazwa kata moya ko tuna te. Bazaika ko solo la bango na bango. Moi si oyo asali nini? Azo solo la na femme oyo. Azo solo kaka ndenge penza ba solo la kinanga ndenge azo solo la na ngai. Et pas kaka bino bozo wuta. Nde pa yona da femme samaritaine pe. Akene ko mema bantu. Ba yaki kote a Yesu. Problème na ngesa batuka ka ba ya kote a Yesu. Problème na ngesa batuka ka ba kite bangomba. Batuka ka ba kite. Bisika bazoke na ngomba. Oya ko yoka yoki. Oya yoki te. Oya kufa pona mabonde lina yoke na iko sala ya bangomba etali yo. Mengana ebika ke 3 jours nde ba mema. Ba Josaphat ba sala ba jeune batanga kuteka autant de jours. Ba yeko lipo ba pona mutu a remplacer Juda. Ba pesa biso mikolote. Ba lobika il gêna. Mais yambalo yo pe jeune spirituel. Bazo luka mutu akota na kati ya lingomba. Bazo luka batu ba bongwana. Mais bino jeune kaka yako bunda bitumba na bandoki. Yako bunda bitumba na batata ba mama banoko. Yango nde nzamba la kisi bino. Ye moko alobi kuna ke méchanceté na bino. Bozo tia na kati. Bozo gêner pour na ko disputer. Pour na ko quereller. Bozo comprendre te. Bozo comprendre te. Toko continuer bien aimé. Et souki awate. Toko continuer. Nzamba sana bomoy. Nzamba fungola mayele. Yaba oyo bakoti ko comprendre. Ba ope bali yo comprendre te za moment oyo nzamba lobi oyo za juste a continuer na kozala juste. Azo sala mabe a continuer na kozala mabe. Nzamba zo telemisa mabanga eloba. Nzamba zo telemisa mabanga eloba. Nzambe apambola bino.